Bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala ni senga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission otobengaka télé surprise émission tokendaka epa ba ibazana difficulté epa ba ibazangi tokendaka na orphelinat tokendaka na ba hôpitaux kosunga ba démunis et tokendaka na ba homme de vieillard komona ba vieillard topé koluka kosunga ba veuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango. Simbangana loboko mokili mabe mingi nakosuka wape nakosuka wape nakima wape malamu ekomi mabe ekomi malamu nase na moi kondima ya bana na bato ekomi kosila ekomi kosila yawe. Celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui est saint se sanctifie encore. Bible lobi ke no ba oba kanisa kabana bitike basala nini papa na biso ayeye mokote ayena délégation na ye aye kotala biso na mopepe oyo elekanaki na kati na biso awa alobi ke no mama bibishi na oya kotala bino na oyanga moko te na okoya accompagner nde aye tokangi misu tobondela tosika moma ona maboko na Nzambe po yede ayibaki yango bakikolo na ngai tokoyamba bapaya kati na ndako ya bana bitike ezongisela bango ya mingi toza leloka kopesa bango te Nzambe yo ndo oyebi motema na bango oyebi désir na bango tosengi baporte na bango efongwa po ete mbala nsima Nzambe bakanisa lisusu koleka oyo bakaniseli biso lelo pambola boye na bango Nzambe mpe bozongi na bango na kabi yango na maboko na yo présence dans quatre nesika oyo à l'absence totale à diable na kombo na Yesu Kristo amen. Côté azapeli mbala liboso pona koya na quatre nesika ote mais ako onyoso baza kosunga bana bitike amen totiki malobe pa na ye. Bonjour les amis. Bonjour. 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 Nga kombo na papa Rabi Martin. Le moni ane lamba bakomi
Fondation Rabbi Mavinga. Nous avons la fondation Nabiso. Nous avons autant de makambo commis à Malamu. Au moins, on a commis Jacques chapitre 1er, verset. Verset combien? Verset 27. La religion pure, sans tâche devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Hein? Oui, lingomba ya malamu eza petu eza na mbilo te ezali nde kokende kotala baorphelin na bamama veuve na baaffliction na bango. Affliction ezali na mikakatano na ntango baa na pasi nayokaki likambo ya pasi ekomaki nde basinteresaki biso toyebi te tokoya nga moko sante ezali malamu te nzambe asungi wala toyebi te dimanche lelo tobanda awa mabe to malamu malamu te nde mpe toyeboye eske tosali mabe tosali mabe te biso toa fondation Rabbi Mavinga eza mama moko mama Nadine Mboyo aza na Finlande wana bande ba service neto bayebi abai te papa Rabbi mekana okende visite bana aloba mingi te baorphelin orphelin mpe aza kaka mwana n'est-ce pas? Oui. Okende ovisite na bana oyokana makambo ekomele bona okaki ke eza nabengaka bango bacriminel mabibisi eza bacriminel bato ya motema mabe bakotaki awa baye komenase baloki baviolaki baviole baencadre na biso bazwi tv ozomona tv ezalaka place wana mpo bana batalaka bazwi tv eloko te epuis mwa congélateur ndenge totielaka bango keno bamelaka ta mai ya pio eza te entoutcas ezalaki eza pasi makasi bazalaki 8 personnes témoignage na bamacheti vraiment banyokoli bazonyokola epuis nakoki kopesa ta mwana moko atémoigne na ebandeli na ndenge mbula ebandaki kobeta na sambula wana vraiment na pasi makasi. Je vous rappelle que toza na Kinkole nde place makambo yango elekaki bakuluna bacriminel bakoti na orphelinat mpo baviole bana tala niveau ya motema ya satana mpo wana eza so motema mabe te débordé ekoyi motema ya satana avant nasolola na bana je veux que mwana témoigner koko ou bien toke na remise qui va témoigner c'est qui yaya nanga wana Hervé vient yende moto akoki kopesa mpenza détail mpo yende aza promotion na biso ya liboso. Ah d'accord. Vraiment ntango omonde atie tozoluka tobunda tolongwa na bamaladi oyo eza na bondokime bamakambo mosusu ezobotama ya Hervé boni yo oza en classe nini? 4e primaire. Ah Hervé 4e primaire oza en retard makasi nzambe wasonga tala kamera explike biso na ezalaki ndenge nini bakulu na oyo bayaki koviole bato awa ezalaki ndenge bayini soko te ba 2 heures tatu ndani bafasi soko tozolala zona bapate ba internet bafasi soko tokelala tokelala boye to bapate ba 2 heures to ka basene sana bakadeni so ndako banoganga ndo buloko nde bandi bakamsu nde bayaka ngani bakadeni abo bapa ya 2 heures yo susu Otabe ma veje ba ya esba 2 heures ba ya esba ya esba zo ba ya boye so to ona azolela tato bini subo amini subo lo ne ba kende na ngope ndi ba vilo se ba vilo akade so mo bana moko na ndako bazo kufanya so mo bazo ba beti ba lesi na se tole se ma kei se mbito siko bimande na so ta kim siko bimande kavani vani ban na sama ba menyo so ba veste sto fois kuna na ta ba menyo ce qu'on fait rouler ta veste té ba kina ba veste ba criminel TV qui bilo na nse qui ils a place des problèmes tenzamba sunga fana yaya ça fait très mal ba blo abizaka et traumatisaka bana et traumatisaka non et comment qui peut que non bana bazo banga en tout cas baza soki que non zambete mais bazo banga pe ba msusu pe bakeyi bankadre pe otozalaki na bango pe baza lisusu te mais vous portez plainte. Eh oui, pourquoi pas totika qui va plainte comme la police eza nzinga totika ki mais eloko ndezo sala pasi puisque biloko nyonso bana na biso bazalaki ke po balia
na kino ba TV po batala maya pio po ba melaka distraction mosusu ezala te vraiment et passe makasi nzambe asunga vraiment ndenge toza boye tata na biso ezala ye mei yesu kristo na nazareth nzambe abomoi n'est-ce pas soki likambo ekomi bino bolelaka apa na ye aza wana ayoka kolela na biso mpe asalaka nini ayanolaka n'est-ce pas c'est vrai eza pasi mais nzambe akosunga toleleli ye kaka balobi na biso il est le père des orphelins n'est-ce pas c'est biso moto ese bakoma na bible bango moko bakoma na bible ye moko aloba il est le père des orphelins soki likambo fo kotelela ye kolelela ye akotika biso te lelo toyaki tomeme bino kelke biloko omoni wana loso eza na semule eza huile ezali nasa remi symbolique napesa pa ya mama asi nakopesa ata eza huile moko mama bibis uti bandeko nde na babaki awa bana dine bakanisi bana babi te moi geste c'est une première fois toya je pense que toya lisusu nzambe akosunga toye na savon toye na semule toye na huile loso sukali mpe eza wana sukali mpe ezali mwa bilamba ezali bilamba oyo utaki poto naza na babiskuit oyo bibis eza babiskuit na bagato eza mpe ya potoka eza babiskuit na bagato eza awa station bomoni yango na yango nasa remise ata pa mwana moko kaka yewe bébé la jeune yende yaya na bango to respecter yaya to na choter eza biscuit eza pe kitoko apesi pa yaya ni na badeki quelque station eza yango na yango tano ka oche wana eza juste remise symbolique biscuit et carton oyo eza bilamba liboso ezali so nazwi carton bilamba to basapate baofongola bana orphelinat mais sikoyo esalenga mpasi mais peut-être tant tosolo na tuni bana baya ba age nini mokomiso omemi carton na orphelinat boye eza bilamba babebe nyonso babebe sikoyo miso etikali kuna na soki nayebe na ngai nasangisa na équilibré bon oyo mpe na fongola namonaki eza mo équilibré eza mélange bana basi oyo omoni ndela nini oya totala oyo bana nini bamibali ekoka nani ekoka bango simba yabi ekoka isimba yatongia tika simba ndenge oyo ekoka nani te bamisusu bake kosukola bilamba oyo ya mwa mokolo te mwa 16 ans ekoka ye te alipo ete simba obeka koya basi tofoni bayaka ba yango basuya oh, bon, je pense qu'il avait ça. Bien, vraiment, na mutatinda ki amukombo na ine bisuste. Ya oyo kokaote. Eza la kaka wana. Ko ba fille mère pe bazali. Voilà, oyo kimbungi. Na ete mai oyo soki eza super, soki pe nini wana yebi na rafi. Ba première jolie femme. Eza quand même ya bien. Donc biloko eza mwa ebele saki eza ya bana alitien odi kwa oyo mpe eza mwana age oyo azali te babebe bazali babebe bazali mama okabule babebe bazali bafille mère eza omona yango ebele nayebi na se na basapato eza basapato eza basapato ezali esunga biso basapato eza na se mama bibis basapato ya mikolo ya bana basket eza merci papa Rabi Rabi et papa Rabi c'est bon n'est-ce pas voilà ndeko atindaki waza mikili ya poto eza mwa carton mobimba obaki ekosunga bana biloto ye nango yango oyo eloko kaka oyo biso tokoloba oyo baza kolanda biso mama Nabi Mboyo Nabi na équipe na ye mobimba en tout cas toana pasi makasi wese eza te atika biso na condition moko ya pasi toza na besoin ya mai forage ata ya mai
et puis portail et porte na biso oyo soki bazwaki courage ya kobamba libanga mpona kofungola mpo nini esi ebebaki mais sérieux nzambe alola asoutenir bango mpo ke basoutenir bana oyo mpo ke lokola bakota na elanga na nzambe nzambe akosokipe na bango biso toza na eloko akopesa bango te nzambe apambola bango mingi tozwi papa akomi sur le terrain na moment ya crise na moment ya virus en tout cas tozwi bapoli oyo botindi nzambe alola apambola bino bana nyonso tu oyo ezaka enveloppe vraiment symbolique kaka ya fondation tobe totya ata mwa moke bana bazwa ata mwa motu atonson mpe bakokalinga eyebakisa kaka nzambe alola apambola yo. Merci beaucoup. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, on était venus ici à l'orphelinat. C'est comment le nom de l'orphelinat? Charité. Orphelinat Charité à Kinkole. Et place où il y a des criminels, des côtés là qui bana, des violés, des encadrés pour que ça mabe, des ibi TV, des ibi congélateur, des ibi bleu, nous sommes en moutuya awa, des pandi porte. Ça fait très mal. Et bana oyo baza bana bitike kusa bango boy. Yango toye à te rendre bango visite na lisungi ya maman Nadine Mboyo, merci Panayo, merci Mirakosi, merci. Et je pense qu'on va parler avec quelques enfants. Je ne sais pas, Ezaka Yaya to bande comme soupe baolo. Yaya yo kombo nona. Dorcas Bikela Mkoko. Nani? Dorcas Bikela Jemima. Vous êtes en classe ni Jemima? 3e. 3e, ok. Yo lo bini ndetu yo ta bino lelo, ba mama batinde bino biloko. Merci kaka merci. Nzamba bakisela kaka bino, we sukutala biso. Merci beaucoup. Yo kombo nani? Wilson Vita. Wilson. O bini ndetu yo ta bino lelo. Merci nzamba pambola bino. Abakisa oyo ezangaki. Merci beaucoup. Yo kombo nani? Budibonga Nkindu. O bini ndetu yo ta bino lelo. Merci nzamba bakisela bino oyo ezangaki abakisela bino yebele. Merci beaucoup. Nani so loba? Nani agoloba? Yokasoni. Voilà. C'est-à-dire to yagi awa to yagi kota bandeko bana pasi ba criminel ba côté la ki bango to ana Kinkole. Je précise to ana Kinkole. Donc eza mwa musika bazana maite bazana toilette ite na ebite basaka toilette ndenge nini. Mwana tuna mituna nyonso ezate po ezolekelanga ezosala mwa pasi. Dieu est grand, je sais que nzamba kosunga ba ozamalamu. Très prochainement, ce que vous avez besoin kosunga bana oyo ko hésiter ou ko contacter to sunga bango ezamalamu mingi batangaka. Faut ba lia, faut bazala bien bazala sécuriser pour ezamalamu mingi. Tozobela nzamba sunga bango mais bandeko so pe possibilité osunga ezali sala yango babiki donne aux pauvres prêts à Dieu. Yeba soko defisi nzambe. Okoya pe na tongo afuti nyongo. Oye na 12 heures afuti lisusu. Oui, na poko afuti na buto afuti ya futa katango nyonso. Ko hésiter s'il faut soutenir les orphelins ezamala mingi. Merci beaucoup Cédric, merci beaucoup na Dominique Kiele, Mamé Melinzemba, merci fils Kinkela, merci fiston Basende. Merci beaucoup Coco de Mazasi Mabilili, je pense que vous moni nebte mama so bolo bato. Na mwe ba bido eza kuna ma izate mbo. Eza passe. Ya lobezate. Nzamba sunga kaka. Mais sinon bana baza bien. Bazana banguka moi bien ngolo nzambe ka. OK. Ça va, du kamte to lugato prochainement pour plus de précision. Nzamba za na bino. Ya boyoki makamne bisi bino. Soki likambu bolela ka nzambe. Atika ba oya yete, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Nzamba za bino koko de ma merci. Ezai bongo fondation Rabbi Mavinga na orphelinat la Charité na Kinkole. Wapesika toyemba liboso memba sukate. Merci na bandeko nyonso o bazaka mtema malamu bandeko nyonso basutenaka ba orphelin ba veuve ba démunis ezamala mingi to bandi pasteur Kosi. Merci pa na yo plus bonne guérison. Merci. Bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka
epai baye baza na difficulté epai baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga motu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et orphelin oyo attendre loboko, orphelin oyo aza na pinzoli na miso, orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pese yango.